Allô? On le bien ça, puis comme na icolore, na l'équipe dans la régie des eaux. Na cette autre idée, il passe na comment tout na wat. Côté ni. À espace les trophées par Maman Dorine. Bah ça là. Ok, c'est bon. Mais franchement, au bout de nini. Non, la première explication. Sérieux, t'es dans maman va aller quelle na bois comme il est vu hein. On dit que lemba, on peut pas la première explication lemba. Naibi bien. On a quitté la super. Là où il y a qui régit les eaux. Même donc c'est un juste quand icolo ah on regarde icolo n'est pas à l'importance on va voir ça na là sur sa photo. Naibi bien. Na combien là le question dans mon les triomphes on va pour les trophées. Les trophées. Il y a beaucoup les triomphes plutôt. Les trophées. Il y a pas toi on a dit. OK, voilà. Au moins ils sont en ligne super. OK boy. Au tout ni la régie des eaux. Bala qui sont régie des eaux sont comme wana. Au tout ni qui colle les dés. Tout à partir de au tout ni qui colle les dés ba la qui sont comme ni qui colle les dés. Partout au télé ma quelque chose na point na tout na point oyo. Obika na zo restaurant les trophées bala qui et pas maman Dorine batala moi ça moundo parce que couleur on moi ça moundo ara yemo ma Dorine batala taille ya moundo nous avons lié ça peuple congolais je te dis na ndenge ya bypass on qui kaka qu'une marché autour qui colle les deux ba demi yo restaurant les trophées malamo comme eza pesa robunga te ya ah on est ici on moni biloko yo linara yo sara bila oh moni nyes mano betlanga za kuna États-Unis wana demain alors à se retrouver awa bio on patasa on ituma toto on ni limbondo omoni nyonso nani bapondo baswahili ya ngubo balingaka awa elle m'a dit manger chaud et fini l'affaire au prix le plus bas. C'est que ah maman a pas ma tarif montant moukier donc batunio ça ba na poto ba na Kinshasa ba livraison à domicile on a pris moukier au lia mais ba ça maman Dorine bata la confiance on a meké lambeli non na lié mbisa munene mais ça ba tunio mais chez moi bilo c'est to lingaka au moins les ba congolais mutu ba lingaka ko lia bio mais ba na ba moyen ti parce que ya zawana oli ko lia bio na primo ka moukier ko lia no bio na donc tout o lingo ba ba bampakasa eza bangando nyonso limbondo pe awa toko to mona yaka ko ya livraison pesa domicile eza na bisi yo saka na te ko ngoko ka boye awo ye mais fona lia non yaka le bisi ni na kundi mwana mama yaka mama ke explication bien ya fila ma ya on vous ndeni elle lenga restaurant les trophées vous pouvez si la rara Dorcas restaurant les trophées et Zoamine avenue à Winnie numéro 19 na commune ya Lemba Kolia bio Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour. Naba abonné na biso, bonjour naba tutu batala biso, surtout batu balandara Dorcas c'est Bolo Coco. On dira qu'à des Bolo Coco officiels en tout cas. Merci Nabino, merci de partager, surtout merci de liker, merci de commenter. Merci de aimer nos vidéos, on vous aime tellement. Partagez notre vidéo, commentez, likez. Bino Bolingaranga, Baba Kuko, Bagolwa, Gladiator. Na bengi bino encore toya ebele mokolo lelo, awa total to partager na ndenge ya osaranate bino nyons na peki bino bambote. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement. Et puis joyeux Noël à tous mes abonnés, joyeux Noël à Mazozona Inde, joyeux Noël encore une fois de plus, na Sam Coucou nécessaire, moté mémé coucou, joyeux Noël à Hervé Mikaïl, on battre l'ingénieur, joyeux Noël à mon homme que j'aime beaucoup, joyeux Noël à toi bébé, joyeux Noël à toute la famille Bolo Coco, joyeux Noël à vous, en tout cas, bandero bozo landangai, bozo komelangai, na katia ba commentaire, dodo ozo pakola nini, tenkitoko, et misusu balobi wale, misusu balobi ni en tout cas, nalinga ki d'abord ngana mona résultat parce que ezaki siko ba mimakinga ezaki place ba mimakinga nalinga ki ngambo na mona résultat soki na moni résultat après na roya ko annoncer bino boyebi ke ngana ko sarate bandero bondo ta ba émission na kala na banduta awa bandero bondo ta ba émission na so bozongi na ba archive ye ba émission na nga
bon mona la sona lete la mo banduta na ngai mona na maboko ba awa na la banduta bale kinga tontine moko boye Gloria cosmétique balabaki mafuta na ye eza efficace nakendaki na sombaki nalingaki d'abord nazwa résultat ndenge bayebisaki nga et puis nazwi résultat bozomona nga bino moko bomona nga donc na minute oso botuni bato bayere ndako na bayese bino ke naza teint uniforme Gloria cosmétique azoteka mafuta na prix moko très abordable et puis aza na promotion ba mama ya poto ba papa ya poto ba yaya ya poto ba leki ya poto wana tampon ndute komela yo en exagération efila yo te nakosaka te nalobi na bino bien eloko epa na nga esimbi te nakosa na nga bino te bato bayebi nazalaka na banduta awa nyonso bato bayebi banduta makata minene nyonso yango ekomi eza ekota natikali na banduta mikie ekoti tu donc mafuta na ye eza très efficace ozalaka mwindu olingo garde mwindu na yo ozalaka chokola olingo garde chokola na yo yo mpe moto oza no pembe olingi okoma lisusu pembe makasi koleka numéro na nga eza affiché benganga directement ozwi Gloria cosmétique ozwi mafuta na yo sans problème azoteka yango na prix moko très abordable parce que na minute oyo aza na promotion tosomba Gloria cosmétique je vous dis te mare wana nzambe apambola ye mandeko na nga nakosaka te ata oza na tampon ndenge nini mafuta ne ezolia tampon lokwa likambo mama na nga boti nga na tampon mais nakokende ya bino photo ya avant na après bomona mafuta na ye eza très efficace eza teke yabo mafuta comme ça muta pako mafuta maboko ekomi ekubi maboko ekubaka te bino mo bomona nga yango oyo maboko ekubaka te na normal nduta te kokuba te olingi okoma pembe makasi metiola azali olingi ke pembe nyoza normal o nazala na nga chokola nazala na nga kaka mwindu na nga problème eza te na baprix moko abordable bino mo bosepela bana poto bamama na nga bapapa na nga boyebiki nakosala bino te babacoupe na nga numéro eza affiché bobenga nga asalelaka mutu promotion to publicité te boyebi bien so omoi na olobela mutu wana seke mutu wana vraiment nga mona santu résultat te nde naza boye nakolata mpe bise lobi nasala bino émission ya bise lobi nakolata babise dona minute nakolata mpe bise na télévision pour mon niveau na komeli mingi olobela te merci beaucoup mama Gloria cosmétique voilà bandeko baba cook na ngai mbote bisika bozwami encore like vidéo partager commenter Dorcas Bolokoko ya bino yeyo Maman Monique sur le terrain, tu comme déjà la troisième partie, l'autre bon quatrième partie, il y a plusieurs de monsieur Maman Monique, total à tout consommer, tout mon niveau de tu comme déjà bolingo. Abosani kabi, abosani garage, niveau abongisi bango to moni bolingo wana. Est-ce que bolingo du tu rekinde musika to suka na nzela. To moni Maman Monique kuna mikate ou me la raté. Chocho na rayon. Bandero na ngai to consommer film et to partager cher ami s'il vous plaît. Yom to benga ngai yom to komela nga. Est-ce que yo ta la film na biso to ta la razora ta o ta la film. Ne venez pas regarder comme la Dorcas Boloko po beti libaku moro bete c'est pas bien. Ta la ne film et consommer. To consommer ba film na biso to partager to liker to commenter. Partager film et ta la film ma Monique trop belle histoire bandero na nga. Ezo ta la comme il faut. Et ça, histoire vraie, oye les karanamboko oyo, na mokili oyo. Toujours ba témoignage de maman Shagi Charoufa. Toujours ba témoignage belé ya batu. Et ça m'a embêté ça la maka. T'as la film pour la leçon. Et là les filles quand on va venir non, maman à 11h. Bon peut dire comme maman à 11h. Mais elle à 11h elle m'a pas 11h, m'a pas comme ça 12h, c'est ma pesili. Mais on a bassa mini à 4h, 12h comme ça ma pesili. Bon fungola misu. Fungola ma misu, t'as la film. Bandero lelo na libino mauvaise nouvelle. Baba ni mauvais et mauvaise nouvelle. Bon corriger kuna. Na libino nouvelle ya pasi, nouvelle ya mabe. Oye komeli ndoro na biso ya mwasi.
Ça nous a choqués, n'a pas oublié Bijou la reine. À ce moment que je vous parle, Bijou la reine, à un hôpital, à cela qui crise. Après Kaka, bon, on a bien. Après, sortie médiatique, il y a papa Eric, l'homme est censé. Bijou avec qui tellement choqué. Et ça, information est singoté, à koufité, mais tout bon de la peau n'a Bijou la reine. Cher ami, priez pour Bijou la reine, s'il vous plaît. Biso, tozarana biso na kanda mutute, a senga biso pardon. Celui-ci la limbisa ye, a combien plus fort na d'orchestre na boya ko limbisa Bijou la reine. Celui-ci la pardonné, c'est que Abakouk Union sa monde entier, il faut te pardonner Bijou la reine. Priez pour Bijou la reine, s'il vous plaît. Tout le monde de la peau na Bijou la reine, priez pour Bijou la reine. Année à 2024, être au coup fait l'artiste était. Ce qui papa Eric Wana, à ça qui sorti médiatique naïe. Pour ayebi santé à Bijou, ayebi état de santé à Bijou. Pendant qu'il y a qui déjà reçu la sortie médiatique naïe. Vidéo moi Bijou la reine avait les cabarets, attends bon moni ne bo soubi et ça vidéo à kala. Et la vidéo elle est lotée. Avant Eric, l'homme est censé abîmer sur la sortie médiatique naïe. Bijou avec qui déjà malade. On nous informe Balobi RK Katali vidéo et papa Eric à ça qui crise sur place. L'information que je vous donne, c'est vous vérifiez, vous allez à ça qui crise sur place. RK Katali vidéo et mobile et ex na yoana. Na minute oyo famille à Bijou la reine et porté papa Eric wana mobile ex na ye plainte. Que ceux qui Bijou le à côté c'est à ma belle et ça mutu ya papa Eric. Biso tozarawana tozana te pour soutenir ma bête. To le barana bino so to moni place ma be zali si photo ya to le bato ya pour le bato banga mutu. Lelo Bijou azana pasi na revendre tina beta maboko na le ba azui amonité. Oui bien sûr le karma est juste. Tout se paye ici. Oh, Bijou azo loan, oh Bijou azo buka lelo, eza oh yalo na kilobi. Yango azo buka ngo lelo. Mais to souhaité que Bijou akota sa mabele. To souhaité. Yango na yo sala appel na batu nyonso yo balingaka Bijou la reine. Azan a besoin de soutien na bino moralement, physiquement, financièrement. Depuis à ça qui crise. Bobby à la mouka qui kara lobby na butu à partir à 22h dans la mouka qui. À ça li loko la 3 jours na coma. 3 jours. Famille na yeba sangani parce que na ko porter papier Eric plante na parquet. Dur que moi na bon soka koufi ezan mutu na ye. Na cette analyse wana awa na loba qui c'est choquant comment na ex na yo aye na télévision pour na rediminer yo. Oh to monaki na télévision peut-être là oh biso to monaki mais oh le loba maki hors ya caméra est-ce que ngana bino to yebi parce que Eric wana ex ya Bijou la reine ayebi défaut ya Bijou la reine pour Bijou aza mwasi avanda na ye aliana ye amelane ba passa ba moment ya mabene ya malamu ayebi ba défaut tout ya Bijou ndenge pe Bijou ba défaut na ye est-ce que il était censé regarder la sortie médiatique na ye. Aujourd'hui, la sortie médiatique na ye oh est provoquée par Bijou la reine. Cher ami Bijou a besoin de prière na yo nenga. Oh elle est kato bosana. Tony Misaye oh elle est ka. Na minute oh tota la vie oh il faut azwa. Bijou est gravement comme je vous dis. Santé eza bien té. Toko souhaiter que Bijou a kota sa mabele.
Mais moi, je demanderai na bateau boyamaki papa Eric. Ex ya bijou wana. Ce n'est bijou comme une état ou ceux qui le leur koufi. Boyamba isu papa Eric wana. Boroya encore que ça l'émission qu'on démentir ou qu'on baké. Borowanga na et non. Apparemment, je comprends pas bandironanga. Défendre ici là ou défendre belle vie. C'est pas dire que quoi retient ma vie à battre sous un danger. Mouto bino mona qui ressemble la masanga ko yamba et pour lui du ex na ye. Mais regardez aujourd'hui va retomber oyoye. Celui le bijou la reine à côté fait à ma belle. Tout le monde matin à bijou la reine belle vie à roya. Boîte solo la bande ronanga. Pourquoi tu as humanisme biso patou? Tu as kibomoto. Magali Congo a fait la émission Moroboye avant Fleur Makini à Koufa. Barankine. Mais elle Fleur à Koufa ka. Et là tara Magali Congo. A même ber o yakanarate. To keba na bilo to salaka. Aujourd'hui bijou est gravement. Si est arrivé le Moroboye. Bilo bateau boye ko vendre papa Eric na terrasse. Bon, sommet qui ex ya bijou wana masanga pour être dumé moi sinaye. Bon, là on fait encore pardon à la télévision, ça y est comme les bijoux. To y ex ya bijou wana. Alors ça en est fini. To belle vie, alors fait sa contribution à matin à bijou la reine. Toi qu'on doit encore courage, il y a quoi y a les lorsque bijou azate. Bayaya bandeko, oh to sala lelo. Encore 5 ans to sala ngote to ko sabatute. Non le banabino vérité. Encore 5 ans. Terme sous 5 et belé, encore 2 ans 3 ans to sala ngote. To sala ngote. Et besoin la télévision, besoin du cabo rougné vie à moutou. Bon baby c'est vie à moutou. Moutou na moutou avec une attention na ye moutou na moutou na nenga ya melaka likambu na ye. Là, on avait très doux parce que je suis vraiment choquée. Moutna mutazan attention na ye, moutna mutazan na nenga ya mbelaka likambu na ye. Qui bijou a piqué qui crise. Vous savez comment bijou a raisonné qui pour peut-être ayebi mobali wana. Elle fait de quoi mobali wana va capable de roloba na bano avant d'akina bango. Pour nga na bino oh to ki oh ni bosso ya caméra yango wana oh le bami hors caméra. Est-ce que nga na bino to yebi? Ma oh pesa mi hors caméra nga na bino to mona kiango. Pourquoi? Ben Vifi aujourd'hui bijou à Koufi, qu'est-ce que tu vas prendre? Mais bon, la vie, il faut vraiment être très reconnaissant ou reconnaissant dans bateau bas soutenir yo. Bijou wana ndima amita ki mbingane à côté. Elle s'est sacrifiée pour toi, ben vie dur que andima ben jure. Quand on regarde la télévision qui est à sa porte-parole na yo. Vous savez combien cette dame oya fingama? Vous savez combien batubaya ba dénigrer ba loba ma bessirier? Vous savez comment oya fingama même ina on na fingama na mwasi wana à cause yelo ko wana. To fingama ba kombo nyonso. Sandrine, tu vis, je t'aime, je travaille. Tu pesa bijou ba kombo nyonso, to surnommé ba kombo nyonso. Yé bijou la reine. Mais comment vous êtes reconnaissant qui était Nathan ou a travaillé qui n'a bino. Nathan ou a comment qui andima pour la domestique n'a bino. Comment bobo? Je sais pas quoi dire en fait. Comment vous croyez qu'on soit en mode bon tata makambwana est vraiment bobité trop salé ma bête. Je vous informe, je vous l'ai dit, famille Abijou Bakiro Eric biso to yebi yote, on se le dit, to yebi yote Eric, ex Abijou to yebi yote. Mouto asali que yo la reconnu c'est Bijou. La star c'est Bijou. Yo la star, to ma papa. On star Eric.
Moi, je vais vous dire, passer bâton. On a courage de la caméra pour l'oba. À cause de Masanga, on préfère retomber la belle vie au dîner moi sinayo. À cause de la bouteille à bière, bon fort. On préfère au dîner au quoi ça ex na yo. Otombo la mutunga o ba mema le pane ko mema. Sora sala bola muwana asala bola muwana na kombo ya asala bola na kombo ya nganda ma moni kité. Asala bola na kombo ya ri kité. Asala bola na fe ya kombo ya bijou. Toko sa batute. Tchela jamba ndero na ngai je omoni aza boye. Ngala okaka na za muta ma en fait na ko kaka na muna muta souffrir te. Ndero na mobali auto ya claque à la kisinga j'ai eu des larmes aux yeux. Pouani. Belle vie, souviens-toi des bijoux. Souviens-toi des humiliations au moins à mon sabatazois. Des grammes à finir au moins à mon sabatazois. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça, Yaya. Comment on se souvenir de ma ramboanate? Bon, là, mon y a salé là, yo. Yo, je ma belle. Et puis, ma mère, on a mon ato. Oh, yo, bijou à sala, yo. Ma belle, yo, monika bijou à sala, qu'on sait ainsi la pardon. Ma belle. Bijou à bon, ma bille, nous, qu'on passe ainsi la pardon. Parce que l'on soit à Koufi, moi, je me demande, c'est aujourd'hui qu'Azal souhaité. Zamba batte la ici quand on a mis hôpital ou Anazali. Zamba mona zamba batte la yé parce que toi encore on a besoin na yé. Aza vraie actrice, a dit qu'on jouer. A dit qu'on incarner rôle na yé, tous encore on a besoin na yé, asa ba exploit na théâtre, na cinéma congolais na biso. Et nini? Est-ce que c'est au Kabwana mutu faut mutu là comme ennemi na yo? To mutu là faut yo tuna batu ba yo fin na yé. Mais on dit non, bah tu vas finir, bah le boy singeli bah roloba. Bah le m'a bien furieux, oui, ce problème est zaté. Est-ce que c'était toujours important, Yaya? Ya bimisa mbongo na yo pesa ba ke no yambela ngo bali na ye, ex na ye, ou dumine ya matisa yo. Comment vous faites ça? Le mois moi ça va gravement malade dans notre hôpital. S'il arrivait quelque chose de comme lié. Bon, on va courage encore, il y a quoi y a la Makambounaye. Et leur famille a bijou, bon, ça les a bien. Bon, portez Eric plainte, bon, ça les bien. Eric, l'homme est censé zoba mobile. Bon, ça les bien de me porter plainte. Parce qu'il y a un bololé. Première fois, moi, na mobali, oh, ya kabwana moi si andima rekoya na télévision ko dumne moi si na ye. Yo Eric, yo si ko vanité on a mutu na famille bijou lobby moi na bango sali likambe komeli ye na mutu to na moyi e ko lata yo na mutu atindaki yo o ba vandisa ki yo ba sombela ko masanga. O mais il est tout ça zoba Eric. Zoba mobali peza bololé na vie nanga na mona mibali mais mibali ba zoba le roi yo bololé Eric na mona te. Bobi ka quand devait matin na okeli bijou mawa. Bien sûr bijou ataza mutu mabe aza document. Ça fait trop mal hein. Vous mettez au monde on aura total na to yora bijou la reine na aza. Ke mutu azala te. Bijou la reine aza artère pas ma pombe te pas ma pombe te hein. Ay marqué na époque na ye. Bijou est marqué na époque na ye. Asala ba exploit na époque na ye. Oh nani yo lelo ti lelo belle vie o sali nanu te. Mbongo comme c'est bino bo somba ki bo moto ba tuté na mbongo. Humanisme faut bozala nango. Bozala un peu atteindre na ba sens ya manière mo mukie. Bo sali ki bo moto. Beaucoup de robe à Niyama. Courage à toi, bijou la reine. Zamba mono, zamba bate la ya bomba yo. Tout se paie ici. Mais au cas où zamba pèse yo force, ya maloba, bijou ya ka loba. Loba.
parce que yo osenga na pardon osenga ki fila ofinga ki était mais soki yazo provoquer au bijou ko bangete ozwi soki nzambe asali yo ngolu makasi yo na nzoto yaka vanda lobela ye kebisa ye na ye na mo ex na yo kebisa bango mibale lobela bango mibale so baza na kibonyama na mutu na bango gangela bango bandeko prier pour Bijou la reine yango ngani nango loba na bino cher ami prier pour Bijou la reine prier pour Bijou la reine tokosenga bino mbongo te tokosenga bino nini te mais oyo aza na numéro ya Bijou la reine benga ye encourage yo epesa ye force ana besoin basoutien na bino moralement physiquement financièrement na baprière na bino aza nango besoin prier pour Bijou la reine soki yo besoin oza nofungolaka mabulu ya baliwa bato eromela nde yo moko turo artiste akokufa ozala nde yo moko comédienne moko akokufa te yo nde okokufa mpo ozofungola mabulu ya bato oyebaki soki olekisi papa Eric na télévision ekoshoke Bijou tu savais ça mais ondima kolekisa Eric wana insensé ya mobali bolole idio moko no namoni idio le roi Eric te opréféra kolekisa ye na télévision et ça passe hein théâtre baby hein quand mutu moko azo détruire théâtre mais bacomédien bomona booloba te bomona o bomona te bozomona mais booloba te bomoni mutu adétruire théâtre cinéma ekufi mais bokoloba neti ke osala mabe te bino bobete maboko boyoba bravo bato ya misala mabe libulu oyo tofungola baninga bakufa ekomela nde yo biso 2024 na 2025 tokokufela comédienne moko te soki ozoluka baliwa ya bacomédien ou comédienne yaya okomela nde yo moko nde okokufa Bijou la reine akokufa te akobika akozonga a bonne santé na ye babani a bonne santé santé nde akozonga malamu akozonga kilimanzau na mwasa kilo yo nde okokufa mpo ozoluka yo nde okokufa mpo ozoluka baliwa bato yo nde okokufa Bijou akufa te ntango na mutu na o bandeko na nga na suki wana tellement choqué nga akoka biblo apasi te je m'arrête ici je vous aime tellement abonnez-vous massivement partagez commentez ça fait trop mal et ça linga tellement passé je sais pas je m'arrête ici